garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Tokomi sikoyo na ngonga mobeko vesa musala Kongo ife esengeli elunga na maboko ya bayi bateka kango bayi bakomisa kango wenze e politique ekolo Kongo ezwama ki pena na maboko ya bayi oyo bayebi bayimboka balela kapasi balela kozanga kolia balela kozanga banzela kozanga makambo penza ebele makasi Antoine Tshilombo Tshisekedi mokambi ekolo Kongo o lelo azobunda pona bayimboka Kongo Antoine Tshilombo Tshisekedi lelo azobima libanda pona bayimboka Kongo Et quand il n'y a pas si peu mawa, quand la soi-disant opposition, on a le nazo banga, pour na yebi mingi na kati na bango, bazana nationalité moko tozo yebate, c'est vrai. Est-ce que bango penza batanga kata awa, bango nyoso presque bazana nationalité douteuse. À part Delis Sanga, azo bangi sa pe pour outa na rébellion. Et tolki tolobela arrestation ya Moïse Estradé là. Torobet appelle solo à Sanko, Sanko sali point de presse. A condamné pe ba acte wana ya bande ko opposition soit disant opposant et esengo makasi nga na moni na sepeli na Sanko a comme ce ko reconnaître ben fort to musala Antoine Tshilombo Tshisekedi za sala na munzela ya 145 territoires wana ikokota na kati wana pa matete ko tika bino boyoka abeshole nenga mekaki penza kopesa basango to kopesa penza information ko yebisa na bato nini sengeli basala nini penza ezo salama na kati ya ba territoire na biso bokozwa pe ben serre ya misala nini 145 territoires ezo salama on a télévision to moni ba maquette belebele te kasi sena tiawa musala ko salama makasi kasi ya pasipe na ngama mosusu ya opposition eza Salomo Estradé laza parmi ba leader o ba pexaki bango ba bima ba senga ki marche pa ya ndeko Gentili Ngobila ba marcher Ndeko Gentili yebisaka bango bato nyonso balinga ko marcher na ngongo yo toza na ngonga oyo ba mobondo bazali na este kuna ezo bouger na ba Kongo toyoka ki bato bangombe o bayaka na Kongo na bandundu bakendaki pe nzela ya bangombe nzela ya ba Kongo malgré na ba Kongo kuna ba bomaki bangombe wana po basi bayebaki déjà loko to sine elembo nini banda déjà kopesama bamekaki bomaki bangombe wana Tango ba insécurité zobota mabisika to na babiteni ya ekolo Kongo et l'état zwaki mokano ya kotelemela masanga nyonso oyo ezotambola pona ko sangisa bato ebele pamba te na kati wana to ebite est-ce que moto nyonso ayaki pona ko marcher est-ce que moto nyonso ayaki penza pona ko lobato ko senga makoki na e nango na l'état bisaka na bayi o bayaka ko senga marche wana lobi bino bayi ko senga marche bokozala liboso ya makambo o bino bokoluka na sima nango po avant ndeko Mike Mukeba ya sala déclaration ya ba machette yena ndeko Daniel Safu ke ba kokata ba machette bato ba kokufa bokomona ndenge ko salama avant na ndeko Gentili Ngobila déjà ibisaki bango soki botamboli na insistance o bokosenga biso to kopesa bino botambola kasi so ba dégâts isalami bokozala liboso ba dégâts na bino de senga na bango ba bimana onte pour répondre à ba acte na bango esalama ki biso nyonso to yebi ndenge nini bazaki incapable ya ko mobiliser 100 personnes ou 50 personnes na marche na bango mais bazaki capable ya ko kabola ba machette ko pesa bilenge po ete bato ba meka ko katana na kati ekolo na biso kasi nde loko esala ki ete ba leader wana ba bima na province te ya soni o eza ya Matata Ponyo dossier bukanga lonzo biso ti lelo to konyonga na kombo na ye Matata Ponyo jwa mbongo koleka Général Kabwik ozali moto saisaka makambo ya service national ana mbongo moko mukie oyo kokotaka oyo bapesaka epa ya Matata Ponyo soki fois 5 fois 10 mais lelo Général Kabwik a maîtrisé secteur ya service national bakuluna oyo ba mama bango bamona ke basanga ki bana lelo bakomi ba responsable ba kotinda ba mbongo na ba M-Pesa na ba Orange Man na ba boti na bango or na kala ba bazaki bato ba machette ko kata ba machette ba mama bande ko na bango na ba parquet lelo bakoma ba responsable grâce ya mbongo moko ya mukie oyo lelo zo sala ite ba soda ba lia masangu o bakuluna na ba kosala ndeko Matata Ponyo zaki na makoki ya kozwa bapesa ki ye ba tracteur bapesa ki ye ba machine bele et puis l'état pesa ki ye mabele ya monene pour na kosala bilanga kasi komaki makambo ya bango na bandeko ya Afrique du Sud soki bateki basali masango wana biso to bande ko somba be ba déchet kasi ba déchet ba bande ko tekela biso epa mama olive po li yango sengeli voza moto mbongo et kasi lelo Matata Ponyo bosali crime o ya sala
matata ponya lobiete akende pe ko baluka na bandundu babiso bamoni matata ponyo bakata e mutu na ibite wana pe bolobetaka régime Tshisekedi pona moni Delice Sanga bimi pona opesa biso ba leçon régime oyo na ibite ye azonga na nsima tango zaki na rébellion makama bande ko sala ezaki normal ya bande ko boma batu bande ko sala o ba rebelle basalaka et lelo tango azopesa biso leçon est-ce que azana makoki a opesa biso leçon wana ndeko Delice Sanga fanda na no senga bolimbisi au senga ba kongomani pardon ya rébellion oyo utaki posant la réputation ya bien te toke pa matata ponyo abosani makambo ya Bukanga Lonzo matata ponyo abosani makambo ya Bukanga Lonzo lelo alinga kena bandundu bakolo bandundu babiso bako soki ba moni makolo na yekuna po dossier ya Bukanga Lonzo nanu babosani yango te to ye lisusu pa Moïse Katumbi Chapwe leader ya bambongo ebele leader à machette na bakuluna leader à balkanisation na kati ekolo Congo opposant mo na kati ekolo Congo yenda zo opposant mo na aza député na Zambie kaka ye mo donc aza unique na jardin ye na mokili mo bimesala maka na Congo précisément pas Moïse Katumbi na éviter so apesa biso lecture nini so ko sala lecture nini soki pena biso tozaki ba kongomani oya kala wana photos wa kaka ba polo poto voter Moïse Katumbi bravo na ba kongomani onyoso ba telemeli lelo ba Kongo oya lingaki akende na makasi ba boye ba tumbi ba effigie na ye biso te et puis to akana ba Kongo te biso to mandai ko boya ye kaka azala présidente azala ministre te akoki ko saila biso ne musala ta mususu ya bambisi totie ya gérera kata mususu ba papa ba gérera ba lo ba kamisi po azana don wana ya papa na bango po aza congolais te moto soka zo na esprit ya mbongo na kati ya mboka akoya na intérêt oya ye moko intérêt ya mboka kozala te et lelo tozomona ba jeune na biso bele baza manipuler Moïse Sadela lelo yo congolais a se retrouver na bande moko ya Sony et puis ye moko atambolaka na munduki bakangi ye na munduki bona ibite ba pesa autorisation wana so va faire ça était temps souvent ngeba lobela ngote donc c'est-à-dire l'état congolais a informé que Moïse Sadela zakana minduki donc minduki to mona ki entourage ya Moïse Katumbi parmi bato wana ye pas na kati po munduki mo na kati ya poche tango ba kotisa Katumbi na kati ya mutuka balobi jeep Katumbi ba betaki en masasi mais azaki entouré na bato azaki bien armé ngana bino to yebi ke soki to ko batela soki ndakisa soda ko batela mokonzi na ye soki azana munduki balingi ba menacer mokonzi na ye pa fongola ka moto na éviter ceux qui te reçoivent la lecture ni ngana bino et puis to comme okene na bango wapi donc et comme na période ya ba exposer bango ba misala na bango ya mabe monana et senga komona bango lelo yo bazo telenga na population za na sima na bango te ezaka mwa mukie o bazwaka mwa mbongo belé lelo na marche bazo ko répondre bango te na city nezo simba te les Lopez Senko peut soutenir bango na moni pe assez basé na makambo 145 territoire pour la carte on a ba école mingi za privilège ya bango sango travailler en collaboration na l'état tant bazo sala 145 territoire wana banzela oyo ko tsaka ba concession na bango belé ezaki akokanga mefongwa mate et lelo 145 territoire ko sala ete banzela ekota ba l'hôpital oyo ezaka pesa mo koko sesika biloko na bango pe ezalaka efungwama Nengwana na kolinga pena kotika koyoka pinza ndeko abeshole ameka kopesa biso exposition na bango ba préparer ki pour surtout mingi o intéressé biso ça projet à 145 territoires et c'est ngona banda loba misala entendre tu motseke data bato ba boya ngole lobi ba ondimango lelo 145 territoires zaki critiquer na bato belé et donc ça m'a déjà partout mais ça na ba publicité ma cité Tshisekedi aza iblombe to robenge lombe na kati ya 5 ans acté kaka gratuité te na kati ya 5 ans imposer 145 territoires et sengela ba territoire wana nyonso etombwama lelo Kinshasa mwa koti ya zolo ezate bato baza bisika nyonso pamba te bakimi na kati ya ba village na bango banzela ezate mai ezate courant ezate donc vie ezaka na Kisasa moto nyonso aza na bosenga koya na Kisasa oyo ya mbujamba koya nzela makolo oyo ya mbandaka ba koya na ba masuwa donc moto nyonso aza na bosenga azala na ville en tant que Tshisekedi alobi et 145 territoires qui permettre moto nyonso à se retrouver place azali lelo atako zala moi
pasi o to kolela pona makambo etali kolia biso to abato kolela kolia te pa mate tozana makambo o ekoki kosala ete to lia na kimia tozana mabele na biso na koki ko boa keloko moko boye après 3 jours na yo kota ebimisi na yo kota ebimisi mwa matiti po ete eboma ebota mbuma e kasi boni soki l'état lelo yo akomi hotel mandinga ntantu botekela akomi ko telemisa l'état congolais pa mate zaki ya kolala l'été bandai ko yiba musala nango te politique ya Congo zaki ya kokufa ba imboka Congo bazaki lokola bana misala ya ba politique o bazo uta libanda ya bapaya mingi ba matata ponyo kotala Moïse Katumbi Martin Fayulu basana ba village na bango te précis o ba biso ke ba uti place moko boy sauf que bazana ba nationalité ebele na ba vie na bango mawa pona bilenge o azana mwa mayele azo s'aligner derrière bato oyo azana vision moko te ya bien ya Congo. Mutu na vision ya destruction ya Congo, ozo soutenir ye po apesi yo mbongo. Et puis Moïse Katumbi azwa mbongo na Congo. Moïse Katumbi ne poka kaya Mobutu Moïse Katumbi ayo ba nakate, kya mutu mbongo. Ayo yeba na période ya Kabila po Kabila pesi mbongo ya ba Kongomani. Même Kabila po ko mbongo za ba Congolais biso ba tutosalier. Kabila azui pouvoir to sepeli to lobiete, to lingi nanu elenge oyo asa musala kasi totali esaleli ya muya elenge wana na ndenge komaki komemela biso tolobi tetete akende kasi elenge wana nda sala kete Moïse Katumbi azwa mbongo na biso o lelo akomi ko manipuler ba journaliste o to bande ko tshela motema lobby ba Daniel Safu ba Mike Mkebai mayele na mutu mais problème na bango bazo sala Moïse Katumbi politique muto sala ka politique pona mboka na évoluer libande za ka intérêt ya ba mboka ata bande kona biso bazwa nationalité libanda so ba kopesa nationalité ba retourna ba oyebisa ye bazo ko imposer yo ndeko zo comme américain soit français bo mokolo France ko zo likambo na Congo yo ko côté la France ou Amérique mais biso wa ta biso na nationalité ngutu bazwa kango ko zo ba botola kango to ba yiba kango to bazwa ngo na nko Moïse Katumbi bazwa nationalité wapi mais akoma congolais na nko mwana na za député na Zambie lelo ko pesa biso leçon ni. En tout cas, na pesi mbote na ba Kongomani nyonso o batumbaki to ba ebisaki Moïse Katumbi afanda po aza parmi bato oyo balinga ko kitisa ba Kongomani et président la biso Kasavu président Liboso et kiri na groupe na oyo atinda na télévision ba mekai ko kitisa ye ko finga ye donc bazaki atana respecter Kazaki président de la République na biso. Et lelo siko Moïse Katumbi azuma kolona ke na Congo central pe ba betele maboko en tout cas bana basaka na kanda de 1 ya wana de deux za congolais te bana bosenga ya congolais nde asangisa ba imboka nyonso po ete bolingo renye na kati na biso na bandi ete da komi pe na suka ya manaka na biso na kopesa matondo mingi na bilo babozwa kili ba kumalamu ya kolanda biso epa wapi bokozwa ma libanda mboka na kati ya mboka na tomba bino bola ndibola mo pambate ite sikawa to betaka masolo ya bosolo to bomba ka eloko te bosolo nde bosolo ezaka ngambo na biso bosolo nde akamusana na biso to pona bosolo po kosalela Congo na bosolo na banzete to kutani mbala sima po ete to beta lisusu masolo etaka ekolo Congo.